L'ange de cette église. Et c'est la raison pour laquelle jusque-là nous travaillons sous ta grâce, sous ton onction, et nous reconnaissons cela. Et ce soir, d'habitude, quand je prêche, je vous vois toujours à ma droite. Mais particulièrement ce soir, mon daddy est dans la foule. Ça, vraiment, c'est une expression d'humilité. Ça, c'est vraiment l'humilité, mais au vrai sens. C'est toute une leçon pour nous. Nous qui sommes encore des jeunes serviteurs, nous qui aspirons encore au ministère. S'il faut réduire en un mot, on a dit les dieux de la Bible puissent venir. Parce que nous pouvons acclamer pour notre date. Oh, je parlais de notre date. Est-ce que nous pouvons encore apprécier cela? Et je ne saurais pas aller plus loin sans encore dire merci au pasteur Samuel. Quand je parle de lui, je fais allusion à la coordination de l'église. Et surtout pour ce bon travail qu'il est en train de battre dans notre église. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je célèbre la grâce que l'Éternel passe toujours par lui pour nous faire du bien. Pasteur Samuel, que Dieu vous bénisse. En même temps, j'aimerais remercier tous les hommes de Dieu pour les efforts, pour tout ce que vous faites pour cette église. Laisse que le Dieu de la Bible puisse vous bénir. En même temps, je bénis l'auditoire, toi qui es de cette église. Et c'est la raison pour laquelle jusque-là nous travaillons sous ta grâce, sous ton onction, et nous reconnaissons cela. Et ce soir, d'habitude, quand je prêche, je vous vois toujours à ma droite. Mais particulièrement ce soir, mon daddy est dans la foule. Ça, vraiment, c'est une expression d'humilité. Ça, c'est vraiment l'humilité, mais au vrai sens. C'est toute une leçon pour nous. Nous sommes encore des jeunes serviteurs qui aspirons encore au ministère. S'il faut réduire en un mot, on a dit les dieux de la Bible puissent venir. Parce que nous pouvons acclamer pour notre date. Oh, je parlais de notre date. Est-ce que nous pouvons encore apprécier cela? Et je ne saurais pas aller plus loin sans encore dire merci au pasteur Samuel. Quand je parle de lui, je fais allusion à la coordination de l'église. Et surtout pour ce bon travail qu'il est en train de battre dans notre église. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je célèbre la grâce que l'Éternel passe toujours par lui pour nous faire du bien. Pasteur Samuel, que Dieu vous bénisse. En même temps, j'aimerais remercier tous les hommes de Dieu pour les efforts, pour tout ce que vous faites pour cette église. Laisse que le Dieu de la Bible puisse vous bénir. En même temps, je bénis l'auditoire, toi qui es là, toi qui as quitté ta maison pour venir dans ce culte. L'homme l'ange de cette église. C'est la raison pour laquelle jusque-là nous travaillons sous ta grâce, sous ton onction, et nous reconnaissons cela. Et ce soir, d'habitude, quand je prêche, je vous vois toujours à ma droite. Mais particulièrement ce soir, mon daddy est dans la foule. Ça, vraiment, c'est une expression d'humilité. Ça, c'est vraiment l'humilité, mais au vrai sens. C'est toute une leçon pour nous. Nous sommes encore des jeunes serviteurs qui aspirons encore au ministère. S'il faut réduire en un mot, on a dit les dieux de la Bible puissent venir. Parce que nous pouvons acclamer pour notre date. Oh, je parlais de notre date. Est-ce que nous pouvons encore apprécier cela? Et je ne saurais pas aller plus loin sans encore dire merci au pasteur Samuel. Quand je parle de lui, je fais allusion à la coordination de l'église. Et surtout pour ce bon travail qu'il est en train de battre dans notre église. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je célèbre la grâce que l'Éternel passe toujours par lui pour nous faire du bien. Pasteur Samuel, que Dieu vous bénisse. En même temps, j'aimerais remercier tous les hommes de Dieu pour les efforts, pour tout ce que vous faites pour cette église.
Laisse que le Dieu de la Bible puisse vous bénir. En même temps, je bénis l'auditoire. Toi qui es là, toi qui as quitté ta maison pour venir dans ce culte. Laisse que le Dieu de Kalambaï puisse te bénir dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, acclame encore pour le roi des rois. Oh Seigneur, quelle humilité, Pasteur Mike Kalambaï. Que l'Éternel vous bénisse, Papa. Que l'Éternel vous fasse sa grâce. Que l'Éternel soit dans vos côtés. Parce que to mona bandeko. To moni badega ya ndenge na kati ya corps du Christ. To moni ba mavwanga ba makiona ba kindumba basali agissement, basali comportement, basali sal na kati ya corps du Christ. Mais pasteur moko te oyo asali mbeba akoisami assimilie ndenge papa na msoma Kalambaï assimilie boy. Aza conscient akoisamaki. Aza vraiment ba position nyonso to oyo elaksa papa na msoma Kalambaï. Ata leki na une mission te paloba o bandeko bolimbisanga na koisamaki ezakaka makambu bonzoto molimo musuni na nzoto basangisaka ngo te. Mais batitude na ba position ba acte ya papa Mike envers Dieu, ça montre que papa na biso akoisamaki na zawadi azo répondre directement. Balbabongo indirectement tout directement. Indirectement, bino boyebi français. Papa Mike azo répondre, aza reconnaissant à quoi samaki na zawadi. Mais bolimbi sa papa na biso botika non pe vaseline et pema. Botika non vaseline et pema, papa zo lakisaki aza fautif. À quoi samaki aselaki vaseline. Mais cho ezate azungika na se makolo ya Nzambe. Papa na biso Mike azonka na se makolo ya Yesu Masiya mwana Dawidi ayokela ye mawa bandeko na ngai. Au moment où papa aza na se avandi na se azola la tolo na se aza ko implorer la grâce de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel. Bino bato matière era alivini muswana nani neneya muswana nani bino bozo sala ba kwa na komba Mike Kalambaï na personnalité ya Mike Kalambaï. Au moment où ye azana se ya makolo Yesu Masiya bo keba na ba retombe. Bo keba zawadi keba na ba retombe. Keba zawadi sopoza azemi ya solo sopo ya lukutanga na ebi nangate. Mais keba zawadi de père que tolo na sio mwambalo azo sala azo se réconcilier na Nzambe ya bengaye. Ego ya ba retour pamba. Keba kozana zemi ya mutu. Oye za suka nango ndeko ke kobota. Oboti bien, omemizemi bien, ok pour boti bien. Mais ce qui est na ba retomber, mame, zawadi dodokolo. Zawadi dodokolo. Keba na ba retomber, keba. Ozana ona zemi okoisama, ozana zemi to boite, okoisama ki to boite. Mais keba ka zemi wane ko pe ko balukela yo, oki robota boye, oboti mona likolo bimi liboko chikali. Keba kazemi ane koko balukela yoke koboto boti mwana liliso ebimi munoko chikali keba. Gardez silence. Au monde papa Mike asombi silence. Nasa makola Nzambe. Yo pe garder silence. Mimazemi naona kimia, botela biso pe bébé Kalambaï vaseline na kimia, tobo ba problème. En tout cas Nzambe yokela papa Mike mawa. Biso nsuto ana mokila masumu. Biso nsuto sumu kokaka. Na muto achaki vaseline. Na yo mtolobi tala dikosi. Yopo biso no suto sumu ki lisuma mukene ya mnene ezate. E pa Nzambe nyonso eza lisumu. Mais esengo na moto yo ako reconnaître lisumu na ye. Esengo na moto yo ako reconnaître lisumu na ye. Pe ya mikitisi amiyamboli na motema na ye mobimba. Andimike ya solo na koisamaki Nzambe na ye pa na yo kutika ngai te. Na aka mwana na yo. Yango yo Mike azosala. Yango Mike azosala. Yesu Masiya mwana Dawidi na koisamaki na bungisamaki me nazongika na se makolo na yo yokelanga ima. Yango papa mso Mike azosala Nzambe na koisamaki nazongika na se makolo na yo kobwaka ngai te yokelanga imawa na aka mwana yo yango papa Mike azosala. Alors bino bato bozo bosala ba porc épic bozo lancer ba porc épic
au moment où ye na sema ko nzambe bino bozo sala ba porke piki pona papa mai kalamba etal bino zawadi ozana zemi te vansa mnono kimia pia umema zemi naona kimia kene ko bota mwana naona kimia ke ko bota biso leki ya Zion na Shaddai na kimia pardon to wa problem botu kabiso peto pema pardon elonye silati eloko nini silate nana sumukate abamba mai kalamba libanga nana chata soite po mai kalamba ya chaki vaseline mais nana chata soite abamba mai kalamba libanga nana azana mwasi na ndaku mais azapena ba makangu te na pasteur no sotu ya kisasa wana boba mama kalamba libanga boni pe boye boni pe ko kluwe mwana mutu boye bolibo mema e wapi ti wapi non ape mutu quand même ezalaka te boni pe boye ko boni pe bino boye pe bolinga ko tika likamte bolibo mema e wapi boza posa mai kalamba ya kufa tika bana akwei samaki yeyo andimi akwei samaki andimi awangani te akwei samaki yango avandi na se esika mona bandimi po sa nini po a réparer image na ye na Jésus-Christ a réparer image na ye na corps du Christ suko bino ekomi suko amemi ngamba bomi mutu likolo nga bomi na epe mutu te achukumaki kaka na mwasi oyo aza immature si je peux dire ça mai kalamba achukumaki na ye na mwasi oyo aza immature yango epesi ba pétage papa Mike mbasi maso lingo chukuma luka baso ba mature on comprend baso bazana ba maturité parce que baso nyo surtout ba maturité te moi si nous sommes azana immature tango chukumiye bongo ale aye akesa bato mon ku mwambale ana achukuma ngai wani ana na maturité te basi papa Mike so lingo chukuma luka baso bazana ba maturité tika no ba immature tika pe no basi ya pembe tout otala no basi ya mwindu on comprend. Pour ça la bien papa. Courage à toi mon pasteur. Mon daddy. Yo kaba monde ba benge daddy na biso. Daddy na biso est dans la foule. Boyo linga za wapi. Aza na cher ne bela masumu ya ucho sala. Non, ye faut avoir na se. Ye bo van se pe liboso te. On a kicha liboso pete. Il faut bo van se pe na kati pina monde azva na se na mabele na kati ya batu bwe. Ye faut avoir bon on a kicha liboso pete. Kicha liboso eza pe kaloko. Moi valeur mon bebo pese ok abamba ye pe na beti kilibi asali tono ye faut avoir na se. Ava na se ava na pe liboso tende bochake liboso kote ba papa na pembe kote ba diacre te ye liboso te ye pe na kati ya bandimi. Mais bandimi ope ava na kati na mbo sala kieba po tu bino na mpte lokwa vaseline e bimi de abino wozwa lubrifiant et puis papa Mike conseil msunga na pesa papa salo bala moni suko bali na yo uza suna ba kilibi ote ngam tu na ebiso omonte bari papa babala bavanda kimi atom si yo na bali abala na dej eso yo kan atom skuna video ebimi azotia vaseline eso yo kan Henri papa video ebimi kuna azotia vaseline eso yo kango ne susa bala Frank Mulaja eso yo ka Frank Mulaja kuna bakangi azotia vaseline te soko bali na yo reyebala na yo lisusu lukata sermon na kati église kuna ya bien reyebala na yo omona makambo nyo surtout esila bino be bateke so muto bali ezaka pe na ba respect mo boy so muto bali mo ba respect mo boy ezala po ani mutu soko ke musala mutu soko ke luka musala lo alboso batuna obala po ani batuna bongo po bebi ke mutu soki aza akobala azaka na ba limite mo boy ya osala mo ba makambo boy na musala kutu soko ke koluka musala batuna ka monsieur tu es marié madame tu es mariée. Même on que visa na basal batun état civil na yo mais bino basal nzambe poani batun bino basal nzambe état civil et pas bino zalaté bayembi nzambe na basal nzambe bino pas bino état civil ezalate mais les choses de monde pourtant on que kosenga visa batun tu es marié et ton état civil célibataire ou marié soko ke kokoti sa CV na musala batun yo tu es marié avant ba engager yo tu es marié. Tu es célibataire ou bien tu es marié. Il y a un bandeko. Pour ni kasiba loi wana epanzam des ate. Donc pasteur a Congo bo mema kama mwanza na kilibi. Pour ni bo respecter bo copier ata makama mokilité bo respecter bo mema ngo pe na kati ne tonga. Nkati ne l'église. Et ça ka bien. Bandeko.
Soki bani ba matisa mutu gradi na musala, faut batala critère na est-ce que marié, toi aza célibataire. Mais na l'église mamboane ezalate po anino. Poni na l'église mamboane ezalate, yango ba bomo na ba retomber si retomber. Donc papa mai ki courage à toi. Telema pour la mabele, continue njela na musala nzambe, sando bala. Vie bala, omonso bali, makambo nyonso ezana ngote, bakili bi onyoso, ezana ngote so bali. Pwani te ba retombe zo ya papa biso Charles ba meko bostra bese ngande. Pwani zo ya te. Parce que za na mwasi na pembeni no. Pian papa pe sa dédicace attending atazolinga banda prière. Je bénis mon tendre cœur, alors ba cœur, je bénis mon tendre cœur Chami. Mama mi ba meko. Azo dédier mwasi na mais pwani asala bongo. Po ba sero ba chila ka dongolo misu. Mo ba yana bango. Ezate. Vous comprenez? Basero bachela papa bameko dongolo misuma ba yana bango exact pour même na prière avant prière et banda j'ai béni mes enfants dans le nom puissant de Jésus, j'ai béni mon tendre cœur soit le bangondendi, j'ai béni mon tendre cœur Chami dans le nom puissant de Jésus. Moi ba dongolo misuma yana bango exact Michel Bakenda Mai Kalambai Moïse Mbie soka bobali bomona makambo nyonso to babuzobo nyonso to epakola bino ekoyate bobonji melanga Mai Kalambai soki ka otilisi kilibi na yo otelemi opupoli mabele sala effort obala kopona pe sika obala te basa kitoko bazaka na poto te na kisasa wana basi bazali ataka na kati église na yo wana seri moko obali na yo papo vena okimia omona ba kilibi onyoso tu eya nango te mais soko zo continuer kaka ki célibataire deuxième zawadi ya roya ndimelanga deuxième zawadi akoya papa na yo ka bien te na posa délivrance salanga délivrance tango sale délivrance allez aye o turo ngachele nga lubrifiant omoni so bali na makambo nyonso eya nango te lokola porte ya libala e ano polele po na yo yango na bakili bezo yakaka bakili bezo yakaka salaka effort ndimelanga soka osangaje na obali omona otika na opepele moye muta pousa na supembe na yo ezate parce que ebinini papa daddy notre daddy mutayebi que notre daddy est marié moye osala babuzoba ezate wama courage papa njamba pambola yo njamba pesa lisu makasi nzambe a telemisa lisusu kota lisusu na mozindo papa luka lisusu longia nzambe na bosolo pe tambolaka na obanga ye zala prudent ezala ba oba koya na bureau o pasteur na ba problème na nga sambelela nga zala prudent po yo kaje judiciaire ese baby omoni po ata mutaye ya tuwa yo kosolo makambo o te nga achaki huile d'olive ba ondima kaka po yo obebisi de kaje judiciaire batu ba ebi yo déjà na makambo wana papa courage pasteur Mai Kalambai popola mabele tambola salela su nzambe David pe nzambe asala masumu ebele nzambe bengaki l'homme selon mon cœur donc pardon et pas ya nzambe et umelaka nango te soki osengi yango na motema na mobimba il est juste et fidèle pour te pardonner voilà papa. Et comme l'ange de cette église, c'est la raison pour laquelle jusque-là nous travaillons sous ta grâce, sous ton onction, et nous reconnaissons cela. Et ce soir, d'habitude, quand je prêche, je vous vois toujours à ma droite. Mon daddy est dans la foule. Ça, vraiment, c'est une expression d'humilité. Ça, c'est vraiment l'humilité, mais au vrai sens du mot. C'est toute une leçon pour nous. Nous sommes encore des jeunes serviteurs qui aspirons encore au ministère. Il faut réduire en un mot. Mon daddy, le Dieu de la Bible, puisse venir. Parce que nous pouvons acclamer pour notre daddy. Oh, je parlais de notre daddy. Est-ce que nous pouvons encore apprécier cela? Et je ne saurais pas aller plus loin sans encore dire merci au pasteur Samuel. Quand je parle de lui, je fais allusion à la coordination de l'église. Et surtout pour ce bon travail qu'il est en train de battre dans notre église. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je célèbre la grâce de l'Éternel toujours par lui pour nous faire du bien. Pasteur Samuel, que Dieu vous bénisse. En même temps, j'aimerais remercier tous les hommes de Dieu pour les efforts, pour tout ce que vous faites
pour cette église. Laisse que le Dieu de la Bible puisse vous bénir. En même temps, je bénis l'auditoire. Toi qui es là, toi qui as quitté ta maison pour venir dans ce culte, laisse que le Dieu de Kalambayi puisse te bénir dans le nom de Jésus. Nous travaillons sous ta grâce, sous ton onction, et nous reconnaissons cela. Et ce soir, d'habitude, quand je prêche, je vous vois toujours à ma droite. Mais particulièrement ce soir, mon daddy est dans la foule. Ça, vraiment, c'est une expression d'humilité. Ça, c'est vraiment l'humilité, mais au vrai sens. C'est toute une leçon pour nous. Nous sommes encore des jeunes serviteurs qui aspirons encore au ministère. S'il faut réduire en un mot, on a dit le Dieu de la Bible puisse vous venir. Parce que nous pouvons acclamer pour notre date. Et comme l'ange de cette église, c'est la raison pour laquelle jusque-là nous travaillons sous ta grâce, sous ton onction, et nous reconnaissons cela. Et ce soir, d'habitude, quand je prêche, je vous vois toujours à ma droite. Mais particulièrement ce soir, mon daddy est dans la foule. Ça, vraiment, c'est une expression d'humilité. Ça, c'est vraiment l'humilité, mais au vrai sens. C'est toute une leçon pour nous. Nous sommes encore des jeunes serviteurs qui aspirons encore au ministère. S'il faut réduire en un mot, on a dit le Dieu de la Bible puisse vous venir. Parce que nous pouvons acclamer pour notre date. Je parlais de notre date. Est-ce que nous pouvons encore apprécier cela? Et je ne saurais pas aller plus loin sans encore dire merci au pasteur Samuel. Quand je parle de lui, je fais allusion à la coordination de l'église. Et surtout pour ce bon travail qu'il est en train de battre dans notre église. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je célèbre la grâce que l'Éternel passe toujours par lui pour nous faire du bien. Pasteur Samuel, que Dieu vous bénisse. En même temps, j'aimerais remercier tous les hommes de Dieu pour les efforts, pour tout ce que vous faites pour cette église. Laisse que le Dieu de la Bible puisse vous bénir. En même temps, je bénis l'auditoire. Toi qui es là, toi qui as quitté ta maison pour venir dans ce culte, laisse que le Dieu de Kalambayi puisse te bénir dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, acclame encore pour le roi des rois. Acclame très bien pour Jésus. Je disais tout à l'heure que tout au long de l'ange de cette église, c'est la raison. Donc, papa Mike, courage papa, wa Congolais, wa yaya, coach esprit vieux. Coach esprit e makambo yaka, ya, mamba zawadi elembisa yote, mamba zawadi ekimisa na présence en Zambete, mamba zawadi ebebisa miziki na yote, ebebisa projet na yote, ebebisa lotomo na yote. On comprend papa? Pour la mabele, telema, koba lisusu, kota lisusu na profondeur, si je peux dire, koba lisusu na présence en Zambé, zala prudent parce que 21e siècle, oyo, vitesse ya TGV ezo kipete, même na politiciens, même na ba musiciens chrétiens, même na ba musiciens profanes, même na ba pasteurs, même na ba païens. 21e siècle, vitesse à TGV ezo kipete. Donc, il faut la prudent. Je sais que c'est pas facile, mais avec Dieu, ça ira. Avec Dieu, ça ira. Telema pupola mabele, nzamba yo kela o mawa nzamba limbisa yo, nzambe abate la pe banana yo, abate la pe bébé Mike Kalambayi zawadi soto kokolo babongo bébé Kalambayi zawadi nzamba batela nzamba batela Zion, nzamba batela Shaddai, nzamba batela pe Peniel, parce que Peniel fait partie de ton parcours. Faut te bosanaye. Faut pas te ignorer Peniel. Peniel il fait partie du parcours de pasteur Mike Kalambayi. To ko bosana pe yete. Pour amutu ase na biso to mama ba na biso. Biso batwa bandimi ya église dans sa présence.
Peniel aza mama bana biso tokobosa na yete. Donc Nzambe abatela Peniel, abatela Zion na Shaddai, abatela bébé Kalambai Zawadi, oyo aza na nzela azoya, yo pe Zawadi pe za no pe na mwa maturité pardon. Zawadi ok bien te. Likambo se koi déjà mai se sopani moito lokotango ezate. Mais keba mai tango sopani yo soko ke bien te au père de raison. Kome mazemi yangwana te za récite ya kosimba mwana wana mambo ezake bele. Ozana bazemi na yo vanda kimia chika ko continue ko sala ba porte pique pour na passer mai Kalambai non. Wana biso bandimia ya dans sa présence to révolté. Wana on a raison na yo bachaki o vaseline. Mais soki ko mko sala ngona ko po humilier passer na biso to révolter